Bonjour, bonsoir à vous, fidèles abonnés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, Béni Kitata. Et déjà, bonne année à vous, bonne année. Babi année Sika Makambwa Sika, innovation toujours dans notre chaîne Mosako Lishako TV. Je vous invite à vous abonner massivement pour ne rien rater de nos programmes. Et voilà, aujourd'hui on a une triste nouvelle. Il y a décès, il y a Papa Nabiso Mongali ou Ayebana qui vraiment na film au légendaire va tourner qui il y a La vie est belle qui accompagné na Papa Wemba artiste belé Papa Wemba qui nous a déjà quitté, paix à son âme. Et le lot de perdre ressources tout le monde qui très important ou vraiment à marquer qui paie na côté à cinéma et en Boka Nabiso. J'espère que tout le monde connaît vraiment Papa Mongali. Et aujourd'hui tous en la résidence naie et sika matanga ezalinde tous partager toujours triste nouvelle oyo na début à ne perdre un papa déjà pour sa famille, ça déjà choc parce qu'il était vraiment aimé na peuple congolais, il était vraiment aimé par ses proches. Donc ndetoza a vraiment na lié à day. Je vais vous laisser suivre les images. Il y a des gens qui sont là, qui sont venus vraiment partager cette douleur avec la famille ainsi que tous les pays. Merci. Et voilà, très cher abonné, Kolobatosa a vraiment une résidence et Sika Papa Nabiso Mongali à Bandeko Vanda. Et derrière moi, si vous pouvez voir, il y a Sika parmi les endroits où tourna qui filme et La vie est belle et comment le lieu touristique pour na bateau belé. Donc Sika là vraiment, vous pouvez voir déjà au Monique na peinture déjà il y a parcelle et ça déjà na image et artiste Nabiso Papa Wemba qui nous a laissé. Donc on est toujours là na lié à Matanga programme non bimité vu que Papa Nabiso atika ki biso ka lobi ndoza na famille toto mais un peu koyeba comment est-ce qu'on va organiser la chose ndenge makambo eza vraiment kokende souci eza mingi komona que artiste na biso bazo kufa bazo kende à tout moment vraiment toujours partager ma passe avec la famille na artiste na sur Mboka. Vraiment on est là, je vais vous laisser suivre les images et déjà un grand bonjour à mon boss Papa Michel Chako depuis le Canada et à notre maman Julie, sans oublier Tansi Touré la malienne. Et voilà, on continue toujours na émission na biso notre cabinet bon na micro na biso ko tamboule ko prendre quelques mots la famille pe na ba proche na ye au bazan na Kacholisika. Merci. Voilà, fidèles abonnés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Toujours Nali à Dene, on rappelé Bino, il y a Papa Nabiso Mongali qui nous a vraiment quitté brusquement. Donc, tout le monde ne s'attendrait même pas, vu que Papa il était vraiment en forme. Souvent, on entendait que les cas n'avaient mission, on voyait Papa il était vraiment bien. Mais ça, on a maoué, il y a début année 2022, Papa Nabiso Mongali, où a tourné un film La vie est belle à Tikibiso. Et déjà, Naza a première samouraï, artiste à Bill Clinton, à qui je dis bonjour déjà. Ouais, bonjour Béni. Bonne santé, papa. Ouais, santé au monde en pleine forme, mais souci na muté ma pote bungi ici, icône yama, donc icône ama tongé pe icône na biso ya Congo. Mais to kucho a wanali ya matanga to ebité, vous êtes de la famille, ya mutati ki biso, to za parmi ba petit avier, ndé ko assister famille comme. Non, biso na to ba petit pené avier, o to fanda kinaye. Na sikutu 2 semaines avant liwa ya moi sinae. Tout ça là qui n'est pas interview on en a répété quelque part via Tindagi vient dans papier on fou moi red aya rejoindre pour appeler ça quelques conseils par rapport à ndenge azomonelanga na ndenge ayebi musique ndenge etambolaka pour appeler ça ma performance donc c'est ça quoi. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons expliqué biso to ebité sangwaliwa papa et le coup la kaki na matoi parce que to bande ko ngona papa ndé outu que qui en forme malgré ma ramenance malgré décès à moi ce n'est pas tiki biso atraki biso pe à son âme ndé papa ko tika biso azaki ko bela to ezaki ndenge niveau masangwaliwa wana ti le loto kake papa na biso Mongali akufi. Bon, bien sûr que oui via bande ko bela donc via abande ko bela ebika ka soki nzoto ezako tungisa via aleki na opération donc double opération mais azalaki kaka bien te kaka bien te non donc de temps à côté hôpital bon opéré mais ben au salon sous mbala mibale ndé pesa ki mo koko sotala ka nzoto soki ezokota mbeli et kendara bien te donc no moni via ke ya ekozeliwa quoi donc yango wana donc rien de plus. Donc, je suis content de y a qui combien là qu'on a ba hernie pe liwa papa ta qu'on ba hernie précisément. Ngana joué on a ba 0 heure tant on a côté internet na monika ba publier via Koufi
na po ba pib musupe ya lokuta na landeli na batu na biso akati ba bi TV pe na tiki biso ya solo. Donc ezaki moi pas sinde tellement butu moi obimate bika couvre-feu na mboka nde na tongo étant que les Arabes les premiers samouraïs de Bill Clinton il fallait na coma pour confirmer réellement ceux qui viennent en arrive à de l'opipo à Lali. Donc yango na kutipe na monive à Lali na kutipe mpakato mboka bazali. Donc et puis c'est pas si vraiment béni et puis c'est pas si fort vieux alagi mutu moro boye mutu abatu. Donc vieux mutu abatu vieux bon donc vieux nenga zawana na force ou abandia ko dégager na kati na e et ça ka ko propulser ba petit nae ko propulser batu nae. En tout cas ça fait très mal au cœur ya ko ka no vieux bembe elali. En tout cas maya miso ezapna donc maya miso ezotanga. Donc merci beaucoup pour la réponse nayo fidèle abonné Nancy Bozo ka ba témoignage tellement malamu pour na papa babi que papa Mongali ataki vraiment une bonne personne o azaki bien pe na ba petit naye bien pe na famille naye na ba proche naye. Donc eta parmi bato ba marquer pe histoire il y a film au légendaire basala qui la vie est belle malgré l'artiste bébé batiki biso to s'attendait qui pétait que papa Mongali kotika biso sitôt. Donc que son âme repose en paix. À part ça yo moko pe personnellement boye na vie aux appelle ba souvenir ya mwana papa ndi bande ko vivre mais na lobino que vieux ba souvenir ezebele nga souvenir moko ona tikali nango na kata nzoto na nga ezaki vieux afungolela ngai quelques secrets ya papa Wemba ndenge nini tant bandeko ya ana parler ndenge ni babandeko vanda ba secret comment inspire ka musique na kata nzoto pona tant vie abenga na ye na tuni vie mais ba secret nini okola kisanga po vie beaucoup la ki icône na biso ya matonge ya monde entier mais yo ndo vendre abinanga na kolobanoka eloko moko ye avec so avandi au mona oningisa nzoto azoningisa nzoto. Donc inspiration e bande ko utana skati ya nzoto pe aobimisa ngombala moko. Donc yango pe e danga na carrière nanga e pe sanga lumière moko boy nandi naza ko tambola nango. Donc en tout cas eloko via tikeli ngai na mutema na ngai yango wana. Vraiment, merci beaucoup artiste Samouraï, fidèle abonné, qui artiste na bino ningi alobi na si bato bel bazole la papa na ba œuvre na ye na ba conseil na ye na ndenga zalaki na batu comme on a ki muta kufi ba témoignage toujours kaka ya malamu. Et déjà on va continuer toujours ko soana bato auto kuti ba membre ya famille ba connaissance. Merci beaucoup Samouraï. Awa pena ndeko to kuchi awa déjà je dis bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Spiritus. Papa to kuchi wana lia day ya papa Mongali na ibité vous êtes de la famille connaissance to ndenge nyoko expliquer biso mon. Donc nakoloba je suis de la famille artistique c'est que papa Riva naza artiste quoi la payer. Ngalaza on fait partie ya collectif mo babengango ndako la vie est belle eza na sima na biso en diagonale eza liboso so de papa Fandi. Donc ça dit que connaissance na ngala ezali aza parent ya ndako na biso à la vie est belle. Donc film la vie est belle tona ngona ndako na bino si je comprends bien. Extrait. D'accord, merci beaucoup. Naibité toki triste nouvelle o yoka kana début année ya sango ya liwa ya papa. Naibité pona yo atake ni bovanda kina papa sango wana tango yoka ki yango. Et ça là ki ondenge nini? Bon, écoute abiso lobby, mais avant on a tout là non na kata lupango mais juste ba voisin na bazana matanga mbula biso to koti na lupango na. To mi lobelela. Parce qu'on dit qu'on est de tout suite au milieu là qui en avance. Donc tant qu'on attend et ça la biso passe. Jusqu'à présent, tous a toujours tourné côté Bakiti et tant que parrain. Donc na ko ba passer. Na biliwa yango ya papa zala ki ekuta ki na hôpital na ndaku abela ki moko koso daki na santé ti to aramo liwa mutakufi brisque. Ouais, papa après attends oh les kanaki azaki n'est un peu bien. Moi malaise des alara qui est rapide mais maman dans l'hôpital n'andenge akufi quoi. Vraiment merci beaucoup artiste na s'appelle vraiment nasi babone boyo ki ndenge artiste na bino spiritu ça uti ko expliquer biso un peu pona liwa ya papa toza toujours awa toza ko continuer avec bat o to kuti apote ba mingi vraiment concernant ya sango ya mawa et comme biso vraiment na kata mboka. Merci.
Là, fidèle abonné, tout ça toujours awa na lié à Matanga et on continue toujours na ba question na biso quelques mots avec la famille, les proches, bah n'a pas quoi assister. Papa na biso mongali ndenge atiki biso na lié à Matanga la journal elo et na kutine de konanga azawa. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va, mouké. Mes condoléances déjà pour na sango et comme biso na habité. Tokutio awa na esika Matanga ezali na habité, vous êtes de la famille, connaissance ou comment ça se présenter pour na babonné na biso. Merci pour la parole. Toi, quand on s'en va mawa, vite aux autres na yatiki biso. Vie vraiment, azaki lokwa na okolo bazaki vraiment père nanga. Mingi kutu ngani vraiment to kumela wa ba master. To kumela wa ba master pour vivre vraiment avant là vraiment mtasuka lo mona naye izaki ngai. Ngapi mtu nazaki na hôpital comme garde malade quoi, tu vois. Vraiment, merci beaucoup. On est sûr que vous comprendre un peu douleur. On a eu quand qui est très proche, navier, n'a habité liwa ya papa. Et comment qu'il n'est ni avec déjà souffrant pendant un long moment ou bien pendant semaine ou déjà maladie ou bien kufika ka brisque bo inattendu. Non, après maladie qu'après bah dès la mère non. Tant que tu connais mère. Des maladies, vieux cause maladie, c'était quand le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est la première opération. Après, tous les en hôpital, le 20 décembre, c'est l'anniversaire, on a décoré les salles, tout fait, tes provisions déjà, tu as fêté chaque jour. Après, c'est ba remerciement na bato ba souhaitaki akoka ko tumpe ko lobebele te quoi. En tout cas vraiment merci beaucoup, mes condoléances à toute la famille de notre papa Mongali, la famille artistique parce que avec qui artiste netoye belé déjà na film vie est belle donc ma famille naie ba proche naie baza vraiment kolelaye ainsi que toute la république tout ça vraiment na choc ya komona liwa ya muto pe ya marka qui pe histoire ya mboka na film o eza légendaire o vraiment etambola qui vraiment na mboka o batuna qui pe na baninge belé pe batika biso neti ba papa wemba lelo pe to ko perdre artiste na biso Mongali que son âme repose en paix. Ce qu'on a bien artiste pour na yosiko par rapport à nous vendre qui n'a pas na batan ou nyoso ozwa ki na ye. Moi ni no ko loba par rapport ya expérience peut-être aussi autant boire ko vanda au partager ba bon moment ba moment madame escale comme ba souvenir pe na ni marka kiyo na temps on lobi ko za ki ba petit ya papa vraiment ko loba na biso peto yoka yo monde entier bazolanda. Kasika ndezala balobaka mabe ya mowei balobaka ngo te quoi mais vie azalaki mutu mo malamu soki na monde entier bato to bazala lokwa vie bazalaki lokwa vie mais mokili elingaki ezala boye te nde toza siko nzambe kaka ye moko ayebaki bamabongisi na ye eloko moko ya vie aza koyebisa biso petit nanga boyeba na bino biso te ngazali na vie ba bon comprendre mistake donc fidèle abonné j'espère que vous comprendre vraiment passe oyo ezui bande ko na biso boka bobimba. La famille à Moto Atiki Biso, en tout cas, on est de cœur avec vous. Mes condoléances à toute la famille, à toute la famille artistique, à toute la République, parce qu'elle a vraiment Moto à Maraki Pays Histoire. Donc, merci beaucoup. On est toujours là, on continue avec la famille ainsi que les proches au Baye, vraiment, Namokolo. Il y a le lopo na liwa ya papa na biso Mongali. Voilà, fidèle abonné, on est toujours là, na lié ya papa na biso Mongali, vraiment Atiki Biso. Mes condoléances à toute la famille, on est toujours là avec Bato Tokuti Awa, mais un peu avec les proches, la famille, pour nous connaître encore plus concernant ya liwa ya papa na biso ou ya Butikotika Biso. Bonjour papa. Bonjour demoiselle. Mes condoléances.
à vous aussi. Merci C'est beaucoup. pour tout le monde. Vraiment, tokuti awa na lié ya matanga ya papa Mongali na ebité par rapport ya nouvelle oyo vraiment ya oyo libiso brisque ya moment daki tellement important na kati mboka na biso opé ba marquant mboka na biso na film moko légendaire où la vie est belle na ebité impression na eza nini pour na situation et comme biso sango yelo wa kake vraiment mais yelo wa lo ba paysate. Papa Nabino Mongali, le vieux Rivadelo Pipo, Kalimasi. Là, on va mingiate. Tout dans la perte. Perte totale. Tu éviter mon local, tu tika la suna banani. On tourne sur Kendega Anzela. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Naïbité par rapport à Liwa et à papa. Ils allaient qui dit à quoi il était à la maison, ils allaient qui dans l'hôpital. Ton dernier mais peut expliquer bateau bazolanda au monde entier parce que bateau me poser des questions. Bah oui kaka sango ko eli biso lokola kake na mato ndenge yo mo uti koloba. Papa na biso riva akufi naïbité sango wana. Abelaki. Alina ba trouble digestif. Yango ne meme na Liwa. En quelque sorte c'est ça. Yango mimaki na hôpital. Yango pe na sango yo de comme les biso. Vraiment ce qu'on a yo personnellement na battant peut-être besoin qui n'a papa na évité vous êtes de la famille, amis proches ton ndenge ni ko expliquer biso. On est proches. Amis proches. Même nos papas, nos parents. Ils étaient des amis. Vraiment. Ouais. Bah souvenir puis à Malam mais quand même n'a pas arrivé. C'est tellement trop, c'est tellement beaucoup, on peut même pas vous dire comment ça pèse. Si on met dans un balance ici, vous trouverez que 115% sur 9%. Il y a ma bénaï. Vraiment, merci beaucoup pour ma réponse Nayo. On est toujours là, très chers abonnés. On continue toujours avec Bato Tokuti à famille, amis Kanazoloba, on est toujours là pour na Liwa ya Papa Nabiso, que son âme repose en paix. Bonjour Papa Acoustique. Bonjour maman. Mes condoléances déjà. Merci. On est à Matanga ya Papa Mongali na ebité. Vous êtes de la famille. To relation kaka na ebité. So ko expliquer ba bonné na biso. Nga na expliquer ka ba bonné na biso. Nga ya acoustique donc nazaki pena pire petit ya Delo ya Mongali. Donc kombo wana nazwa ya acoustique komona nga Jo. Mais na yakozwa kombo ya acoustique ezali Delo na Papa Wemba. Bato ba pesa kinga kombo wana. Donc baza pena ba vieux on a vendu na bango pendant 15 ans. Tous na bango banda 5h ti 0h. Donc baza pena vieux encadranga pena ba makambo ebele apesanga ba kombo par rapport ba boulot na banda ikosala. Donc yango wana pena siko papa ndeko ebisibiso na sango ya Liwa vraiment ya Papa Mongali ezola ki wapi po ebaki yango ndenge nini. Sango ya Papa Mongali babenginga nazangi na bandundu lobi. Oh uti bandundu. Nazangi na bandundu ville. Nde ba masa babenginga o de ve akufi. Ve akufi ndenge nini o ve ba maladi wana kaka ve akufi. Donc nazwaki mutuka lobi à partir 5h. Donc na komi na komangi na Kishasa lobi na ba 17h na kota Kishasa. Donc yango wana pena souci donc mais mosoko tout moya oleleza te potaka ve. Ba makambo via salela ngai na omona Liwa donc iweza mystique. Non ba souvenir ya malamu eza tellement ebelé. En tout cas na olobate. Daibso na no kombo alongoli na no kombo parent botela ginga. Ba longoli kombo mama na nga na papa na nga ba pesanga bango ba longoli yango na Papa Wemba ba pesinga acoustique. Tina ba nzembo soki boyoki nzembo ya Likaida de Papa Wemba ya Trésor Kando. Boyoka acoustique. Donc acoustique au long depuis bandundu pour na sango ya Liwa ya papa ndé ko partager. Yango apena donc na ye. Merci beaucoup, merci. On est là toujours très chers abonnés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et je crois déjà que nous sommes arrivés à la fin
de notre émission. Toujours na sangama oyo ezali vraiment toujours wana na biso ya Papa Mongali pour le moment. Matanga eza na résidence na ye awana Matongé. Donc on est là, on va continuer toujours na ba actualité na ba news jusqu'à ce que le programme ya obsèque Papa na biso kobima et sikato ko kundaye na sia mabele. Vraiment merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, à la prochaine.